baboyi aleka balobi akita tambola makolo balobi atambola makolo Martin Fayulu ye wana bozomona balobi apesi 10 000 francs te mais bayambi ya ofele bayambi kidi na bakoli mateka lelongi po babeti gaz toyekola na président na biso ya mboka bakomi kobeta gaz tomoyi merci beaucoup merci naluka shadai na bomaye naluka shadai na beta toana posa Martin Fayulu aya na mboka oyo lokwasa mwa mayele moko boye abongisa biso taka avenir na biso boye kene pito pale po Martin Fayulu na zangaki lokwa tozwe boye tosepeli mais shadai nyata suma kona mboka oyo toapela posa tomona so kabila ati nadali likolo akasi eleki likolo nalobi bana nanga oyo eloko nini balobi nanga ke bokonzi ya likolo nde yango epesami papa nana posa koloba ebele me nazokoka te papa nanga eske mwana mobali oyo tomona nani akokotika te kaka na minute alobi ke nakei na souffrance ya boye bana mibali ebele basisi baklasse balicencie badoctorat misala eza te papa batekaka bape mouchoir bazala bakabine bavandaka eske eza normal mboka nini esalama modele wana akende atika mboka akende ozala aéroport ya nchini ya exclusivité na elenge ya Congo Martin Fayulu ye wana Nicolas tala boye lakisa bana ya poto boye bamona ndenge bato bayekoyamba Martin Fayulu et merci beaucoup na bato tout bapesaka biso confiance pe fidélité na elenge ya Congo toyekosala toujours mosala ndenge tosala yango toujours et merci beaucoup na honorable Ditu Monisi oyo asali ke tokoma awa merci beaucoup awa toye pona président na biso Martin Fayulu mokonzi mosusu aza te oyo bangwana Martin Fayulu mokonzi na biso baye wana esili te toye pona 1000 francs te tokovote na nko uti maluku te makolo pona Félix uti maluku pona Martin Fayulu ta avec honneur merci beaucoup nazali mobilisateur commune maluku section SNB maluku Congo na biso tozwaki mission bopesaki biso mission bolobi boye peuple aza souverain tosengi na bino tolingi alternance tovotaka ntango nyonso tolingi changement toye na président na biso ya sika président oyo akozwa kiti na janvier 2019 devoir à domicile kopesaki devoir à domicile bolobi il faut bozongela biso mbangu na candidat commun tolingi susu babuzoba oyo ya 2006 te oyo ya 2011 te sikoyo il faut unité lisanga ezala Martin Fayulu kandidat Fayulu moto motali saki motali ndio tozaloko za papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui,
Le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Merci, la confiance et la fidélité au Pessarabi, à travers le monde. Et donc, Lelo, Tozan, l'aéroport international d'Enjili. Place Nito, candidat commun. Na combo ya Martin Fayoulou. Et la population congolaise est tellement ébélée. Et Lelo, bonjour papa. Bonjour. Papa, tout le monde à l'aéroport, Lelo, et Martin Fayoulou, la caméra. Au rôle, on na kolingana yebi sabino que le choix du peuple ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu il a son choix et le peuple a son choix. Parce que nous disons que les hommes ont choisi certains hommes que nous connaissons. Mais Dieu, il s'est choisi quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Et c'est comme ça que nous voyons Fayoulou aujourd'hui. Fayoulou n'était pas connu. Il y a ceux-là qui ont des noms, qui n'ont pas eu ce privilège-là. Ils n'ont pas eu ce privilège-là aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui n'était pas connu, mais qui est connu par Dieu. Aujourd'hui, que Dieu est fait dans ce pays, il s'appelle Martin Fayoulou. Merci papa, toujours continuer Nicolas. D'accord, qui t'a parce que je suis tellement makasi. Nicolas Rokita non. Papa pardon Baptiste la Papa ngala luka shada ina bomaye na luka shada ina beta e to na posa Martin Fayoulou aya na mboka o lokwa sa mama ile moko boye abongisa biso taka venir na biso boye kene pito pale po Martin Fayoulou na zanga kilo wato zuye boto sepeli mais shada enya to suma ko na mboka o to apela posa to mona su kabila ati elo ngai na posa peuple biso peuple to lembi système ya Kabila donc Kabila ye moko na bandi na ye bashadari bango nyonso wana système ya Kabila tolembi yango na Congo yango cette fois-ci tolobi non na machine à voler na bango wana tolingi ke Fayoulou yende akonza biso yena kamba biso Kabila ko bosa na tende tango eboma ba Rwandais lelo soki ozo continuer ko s'entêter tokoyeba na yo. Merci papa, maman lobi nini? Maman lobi nini? Na lobi nini? Biso to yende makamba bobo mona te. Biloko bobo mona te. To yende président na biso papa Fayoulou. Mais olati muzitu. Katoda bana bala muzitu to na coupe ya toza papa muzitu toza na sima na yo. Toza na coupe ya maître Bebel. Toza na sima na ye. Toza toujours na sima na bino. Ya maître Bebel. Toza na sima na bino. Merci papa lobi nini to zo Martin Fayoulou et que moi na Martin Fayoulou robani na bazota la biso libandambo. Bon, Martin Fayoulou aza mutu moko azo mérité kozala président. Mutu lokola yo oyo nani soki shadari. Ozana nu un voleur ya montre ba tout le za bureau na yo. Yo moko zo e bango. Ordinateur ya ba to za bureau na yo. Yo iba montre na ordinateur et bongo soki comme président. Okobanda ko iba na batu. To so sape mama tomoni oye outi na commune. Papa la outi na commune Ngaba. Outi na Ngaba eti aéroport rolo bani. Mama mukolo bona ko matina aéroport kuna. C'est-à-dire que et tout le coup ya bateau dit ah est-ce que biso mona to so mona te. C'est-à-dire que le bien loko moko ya motuya. Hein na dali likolo akasire leki likolo na lobi bala nanga oyo loko ni balobi nanga ke bokonzi ya likolo de yango epesa meni. Ah papa na posa kolobe bele mena to kokate. Papa nanga est-ce que moi mobali oyo comment nani akoko tikate kana minute so lobi ke na kei na souffrance ya boye bala mibali ebele ba sisi ba classe ba licencié ba doctorat misala ezate papa bateka ba pe mishwar basala ba cabine ba vanda est-ce que c'est normal mboka nene sa modèle wana akende atika mboka akende Martin Fayoulou aya Martin Fayoulou aya asala oya ko sala aloba to so be
chauffeur Mouké. Papa chauffeur lobby n'était retard. Tozaka na président moko Martin Fayulu. Ba merci belé aya longola biso na musala ki chauffeur tozwata ba misala to sala na compagnie merci. Merci beaucoup tozo continuer ba lobby aéroport. Eza ko yinda. Eta combattant Oui, merci papa pour la parole Pessinga. Ngana za combattant, je suis Kassaïen mais na CPN loko te mutamso Félix Asalaki mais mayele ne monali ya bumwana mais opposition to sanga loko likofi to se initier to sunga opposition pour peuple congolais lunga souffrance to anango to lingi nanu nyo kadea to nyataki mutuna ya kufi akobangisa biso te tozo agache to bo to lie azonga na Rwanda tika biso mboka biso nyonso tout l'opposition to soutenir olobi mama ezali kamba opportunité tango pesa melio fo o saisir ango to pamboli nzambe pa pesi opportunité na mboka Congo. Opportunité nini mama? Ya oyo déjà opportunité. Totanga te oya ayebi. Nzambe merci. O sali grâce na ba oya yo. To pesi vraiment le kumu poto zwin mutu lokola Martin Fayulu. Question on tout nango batu nyonso baza. Boza sur Martin Fayulu reçoit bo konti na mboko. Na pa naza sur na nzambe wana. Naza sur na nzambe wana. Oya pesa ki e mayele ya kotanga a pesi pe pouvoir kozala mo continent ya lelo. Merci beaucoup, merci. Nicolas Tonton. Merci à tout Botal Arabiso à travers le monde. Et tout ça, bon, on a aéroport international d'Enchili, place Nil Berozwa. Martin Fayulu ou Azali Moko. Il y a un candidat commun, il y a opposition. Martin Fayulu a un candidat commun, il y a opposition. Oyo bongo ba ponaki na Genève, population congolaise, population quinoise. Et tout le coup pour na président la bango Martin Fayulu. Et Bissolenga Congo, tu es toujours pour nous la Moussala. Merci la bande de retour à travers le monde. Merci beaucoup notre Simbelenga Pro, merci. Merci beaucoup la bande de retour à travers le monde. Et tout ça là toujours Moussala. Tout ça bon aéroport international Yanjili. Place de Rose Martin Fayulu. Plein au Saranate, bino mo ba na poto bozomona. Et ba o bazoloba. Pour la présidente Babino Boyoki, Nasi Nicolas Zolaxamno ba image et Nicolas Zolaxamno toujours ba image. Tozo sala toujours Moussala. Moussala nde yango là donc. Merci beaucoup Martin Fayulu Yewana Zoya et Martin Fayulu Yewana Zoya la ti pembe la chapeau pembe. Donc Tozo c'est là Martin Fayulu Yewana na bateau tout vos hôtels à travers le monde. Martin Fayulu Yewana Zoya. Martin Fayulu Yewana Zoya. Fayulu Yewana. Oazali candidat commun et opposition.
Fayulu ye wana bozomona e baboyi aleka balobi akita tambola makolo balobi atambola makolo Martin Fayulu ye wana bozomona balobi apesi 10 000 francs te mais bayambi ya ofele bayambi kidi et peuple congolais et goyamba lelo Martin Fayulu tozalo na esengo na kati ya aéroport international toye kozela mwana mboka papa na biso oyo azali candidat commun ya biso tozelaki na kati ya nini nde toye koyamba ye biso tolobi ete tokovote ye 100% ni mbongo ni polo toza nsima ya papa. Merci mingi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa aéroport ya njili en exclusivité na elengi ya Congo Martin Fayulu ye wana Nicolas Talaboye lakisa bana ya poto boye bamona ndenge bato ya koyamba Martin Fayulu et merci beaucoup na bato tout bapesaka biso confiance pe fidélité na elengi ya Congo toye kosala toujours musala ndenge tosala yango toujours et merci beaucoup na honorable Ditu Monizi oyo asali geto koma awa, merci beaucoup. Awa toye pona président na biso Martin Fayulu. Okondi mususu azate. Président Elia Martin Fayulu. On continue biso ba ye wana sili. Toye pona 1000 francs. Donc voter encore. Ultima Luku. Ultima Luku makolo pona Félix. Ultima Luku. Na Ultima Luku pona Martin Fayulu avec honneur. Merci beaucoup. Nathalie mobilisateur de commune Maluku section SNB Maluku. Congo na biso. Merci beaucoup Joël Basunda, Omoni Pascal. Et donc tout ça déjà la machine à Pascal. Niveau babeti gaz na aéroport international en Njili moyo sa musale zalagite donc. Niveau babeti gaz na aéroport international ya Njili po Martin Fayulu leka. Et batutu bozota la biso à travers le monde. Elenga Congo oki gaz. Babeti lisu musus. Nicolas filmé kuna place babeta ba gaz. Toza la machine à Pascal, quartier 3, pardon, toza la quartier 3, machine à quartier 3, donc toza ça toujours Moussala, là-bas tout le lingara Elengia Congo, toza sur la bino en exclusivité arrivé. Il y a candidat la biso Martin Fayulu Wazali candidat commun il y a opposition. Oui papa, on l'a bien. J'adore les gars qui merci beaucoup, merci. Papa, on y le tient les longues. Na bakoli mateka le longi po ba beti gaz to yokola na président la biso ya mboka bakomi ko beta gaz to moi merci beaucoup, merci beaucoup. Merci na batutu bota la biso na Congo. Balobi candidat FCS les gars qui a ba beta ki gaz te. Candidat opposition l'équipe ba beti gaz. Tout ça toujours Moussala. Merci Nicolas.
candidat na bino Martin Fayulu combattra le candidat combat Fayulu, moto, motali. Ceux qui motali donc sauter. Kelly Odia, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours les Legacy. Nous sommes venus sur la organisation la nous avons et on fait ça pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso la colonisation. On m'a ramené ce bandarana. Wani. Donc, Koko, tous à la wana. Utunganga, la pena tungayo. C'est que totongana alebisu. Ba ebanzele ba jona lobi bo Wakabase. Il est important la colonisation. Ouais. Wakabase. Wakabase. Lido VIP. Wakabase. Vanessa Maloba. Pesaka fechao. E fechao. Ningisa fechao. E fechao. Ale Simba ka fechao. E fechao. Vamos dançar na traje. Vamos dançar no rabo. Berton Tibala. Atomanga. Na pena tomae. Seke totongana. Ale bisou. Bye.
Ok, merci. Modérateur Ewanga, Asolo Nabiso, après ça dit son programme. Merci. Anakin. Anakin. Anakinia. Bana Congo Mobimba. Bana Congo Mobimba. Tozwa ki mission. Bopesa ki biso mission. Bolobi boye. Peuple aza souverain. Tosengi na bino. Tolingi alternance. Tovotaka tango nyonso tolingi changement. Tosengi na bino bomoko. Bobimisela biso candidat commun. Ezalaki mission botindaki biso. Totelemeli yango na bomoko. Tobimisi candidat commun. Kobanda nord ya Congo, est, ouest, sud, centre, toza na candidat comme be moko. Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Bana Congo, na kombo ya Igwe, Jean-Pierre Bemba Gombo. Alobi boye yebisa bana Congo ba injustice o bango basali ya koinvalide ngai bazobosa na ketoza na ba mitu ebele soki bolingi bomona Bemba mususu yeyo la président na biso ya sika président oyo akozwa kiti na janvier 2019 tokosala nyonso tu tokomema ye na Katanga baza ozela ye tokomema ye na Kivu baza ozela ye tokomema ye na Beni baza ozela ye ya kokoma bamosusu baza kokoma yango wana merci beaucoup. Balbina, moi soyez. Aksanti sana. Moïse anasema aksanti sana. Kini oye. Bana Kini oye. Bana Congo oye. Bana Congo oye. Oyoki ndenge mama Eve alobaki tozaki biso nyonso awa na le 29 septembre totamboli bamboka ebele na ebele kopesaki biso devoir à domicile bolobi il faut bozongela biso mbangu na candidat commun tolingi susu babuzoba oyo ya 2006 te oyo ya 2011 te sikoyo il faut unité lisanga ezala tolandi mitindo na bino okwa biso mpe toloba mingi te tokoti kaka laboratoire moke résultat yango oyo naza kosenga na bino lelo na kombo na biso nyonso oyo tovandi awa na podium tolakisi bino oyo nde akokamba biso a partir ya 2019 leo bokokota kuna na kati ya élection oyo ya malamu tolobi bamakambo oyo bamashini tolingi yango te mais leur élection oyo ya malamu ekosalama
aussi toyebisi bino ndenge nini tosololaki ndenge nini Banakil oye! Vou trair bisote. Bana Kinshasa mbote. Bana Lamuka mbote. Lokola tolamuki, tosangani, tokomi bomoko, tolongi. Eza bongo te. Le 29 septembre, les kaki, oyembela kibiso. Bino peuple, oyembela kibiso. Oyembela kibiso, biso to trahir te. Est-ce que to trahir? Biso to trahir te. Trahison et outil la bino na base parce que ngana embela bino ngadi po trahir biso te. Biso ngani toaki bien toka na malamu. Biso ngani toaki malamu. Toponi ya biso candidat parmi les 7 ndenge toyoka ki na bino. Toyoka un jour, 2 jours après que Base est boyi, Base est trahi. Les abongotés. Binonde bokaboli biso, les abongotés. Bokende koyoka na pona biso, chouette aussi to salaki. Ngamuna tika la ki pona memela bino yeyeyo. Ezali candidat commun à 7 leaders. Les abongotés. Alongwe candidat commun a commis candidat unique en opposition. Les abongotés. Nous sommes maboko na bino désormais to préparer l'élection to kolonga yango mais ebonyeza lelo élection malamu. Bino banayo. Bana ya Kongo mbote, bana ya Lamuka mbote mingi. Kala toyiko laboye oluka kama kamboe, oluka kama kamboe. Bande konanga lelo zali mokolo ya mitingi te, lelo zali mokolo ya liboso ya kopesa kolo nzambe. Merci mingi. Toyokana tokopesa nzambe lokumu po ya liboso abimisi biso liboso na bino ezali victoire na ye. Merci chers internautes, merci na bande tout botali biso à travers le monde. On sali musala tellement makasi ya mona mamba boye na ba site mususu basala ngote parce que ASL nga Congo. Merci na Nicolas Mokonzi, soldat donc à côté Bimi donc. Merci beaucoup na bato tout botala biso à travers le monde. To sali ga juste musala toujours au milieu du village. Majorité to okende opposition to okende. Quant à moi, na robebelete parce que bomoni déjà intégralité ya ma munion sonenge lekaki. Merci na Nicolas Mokonzi. Merci na bato nyo so apesa rabiso confiance, paix, fidélité na marambo Francis Mutombo Mwamba. Francis Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata